Réunion ya Conseil de ministres ya vendredi 6 décembre 2019 na cité ya Union africaine. Ezalaki bongo présidé na yemoko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Réunion traditionnelle yango boyebake ba examinaki ba grand question en rapport ya bon fonctionnement ya ba affaire d'état ya mboka na biso. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo wapi azalaki entouré na ba membre ya gouvernement oyo kumbamaki na yemoko premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba basololaki lisusu ba point lokola sécurisation ya ensemble ya territoire ya mboka na biso mingi penza na Beni kuna na Nord Kivu. Bazanga kite kosolola pe likambo oyo etalaki dossier ya mbutu ya Congo Central. Badega ya bamvula oye beti mikolo eleki awa na Kinshasa pe na Sid Ubangi bondi melangai ke na Conseil des ministres yango oyo ezalaki présidé na président en République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bazanga kipete kosolola yango na Conseil des ministres oyo elekaki vendredi 6 décembre 2019 na cité ya Union africaine na présence ya yemoko mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azalaki entouré na ba membre ya gouvernement oyo kumbamaki na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba.